mokili ekoloba malgré mokili ekosala ekosala mais baoza na limite mutara na limite te c'est Jésus Christ nde kote biso tobwakama on s'en fout des bato mutu oseloni mutu so se malama kari mokonzi batika lobi so babengani ona ndako azwi ya mimonaki alekisi ya tunaki te yaya na tuna poto oyo yaka naona mapeka mpona yeba poto o poto ndenge oye poto bokosila ya kala te tobeta 2 ans tozokomande kaka YouTube siko kosila ngo ezala wapi po toka bajournaliste tokoma bachanteuse ya naki chanteuse on peut voir ezotosa studio ezondima bata naye mpe libala ole mobali ya boya mobali ya bimamo nyonso okosala soki ezala ekosalo ekomema okoma erese moi je te soutiens non kaka bipapa fona yembelaka fat maintenant na texte te na oyembalanga te esinga ye mo azwi papier na biki papa texte toke studio 1 heure 3 heures to 6 tozondi moto atunanga aza te père ye mo na zoli tozondi ndako tolali lobi nango na mo ye mo père abengi telvin passe à la maison kaka abengi bamaquilleuse abengi na binaki osama nzaka te baoya na ndako qui c'est rite ekokisama oh mama biso na bakere na botamaka c'est rite roi na bible akomona mutu mosusu na alliance mais so yanga kosala manzaka etali mobali na ye te akoyebi biso oyebi nzela oki osala manzaka suki no mobali no ayebaka te mais ngai nalobi papa ifo basalanga manzaka ifo nabenga maquilleuse na ngai uta Paris ayebisi ngai t'inquiète papa azwi telefone ngai nalobi te kasi kende otikanga mpa bachinois bi baoya awa allo nana besoin fie manzaka allo maquilleuse nyonso alingi na ye te mavandi koto basimbi elongi koto baotia manzaka na obi mama ebiso bi prophétie ekokisamaka malembe maomba nzambe quand nzambe osala asalaka loko azosala te ça ne se voit pas quand Dieu opère de miracle emonanaka te nzambe asa osala ezalaka lokolo osala te bomona lokwa bomona te bosutuka mbama pu yaya nga na oyokela bino mawa na omona ebele ere bamona nga nalati robe abise na voile na omona ebele baolela ere yango ya volela esengo na nga ezala te kolela po voile na nga naolata te mpona choke bino naolata parce que ta na nga ekoki panier circuit encore ekomi mpe tour na nga sikoyo esengo na nga ezala nga soki nalati lelo lobi yolata lobi okuna yalata lobi okuna quand je dis voile peut-être mponga bato babanga itula na obala baba yo obonga te donc mpona kolobake yo wana kano mosusu mpe baba maladi oza nango yo kobika nango te wana kano mosusu babake yo oza stérilité yo ekombo kobotaka te nous on a la victoire donc ere tolobaka na oloba lokwa bablague boye avantage ya nzambe na oloba lokwa bablague mais ere asalaka c'est tout le monde qui voit bato bakamwa kaka mosusu akomaki libala wana yaka te ovanda yaka tovanda na château eleki na moto alati alliance yo place ozo ata mosusu yaka tovanda ozoluka na poto oyo yaka tovanda yaya nani akozwa en charge afutela ko connexion mai na courant kota toilette sala boye obela na charge na yaya nani akozwa comme aka dona yo tie ye patie moi je ne travaille pas so moi YouTube afutinga na sala ba clip na nga soit na tieni mama ya biso Wester parce que ngam na sunga mama nga donc pour nous siko na pemi pe so na zangi papa il faut notre maman 500 € papa bino il y a pas de problème attends je vais voir aller na ke banque na ke benda c'est pour cela quand j'adore le Seigneur na adora c'est maman ninga la fois passé na ça que adoration na fukami na olila c'est tout le monde qui m'appelait mami olé na bi sinon nga comment kolela c'est moi quand je vois c'est que l'Éternel en ça là non olila parce que bino bo na ba miette en fait ngam na kati quand je vois ce que le pire pour ça le nota et mkinombe mo mambo bon mona kenzambo non ce que esengo tellement les kinde les lisanga ce qui na fukami parce que Bible lobby Moïse a libéré bana Israël babi Moïse a libéré bana Égypte alors on en Égypte pas mais bon na Israël balobi pharaon zolanda bango Bible lobby boy bitumbe banzi Bible lobby Moïse a fukami soki Moïse a tomboli maboko bana Israël baolonga mais soki maboko elembi akitisi babandi koboma bango
ata soki nazo adore nzambe neti boye naosukola basani naotyolamuka nabwaki ka mai sans maquillage mpo papa alingaka maquillage te papa alingaka make-up te boye nde papa alingaka un peu de boucle ya mokie un peu simple so tengi toke esko na bureau kuna nde tomamiki fort de tele emate kiti kuna mpo kuna youtube kuna ekendaka bongo mais awa YouTube te mère à palin tout ça là donc c'est pour cela même ceux qui ont ça la boinake boinazongi au moins ati avant d'adoration ici là il faut la fukama na chama boko likolo ko chama boko likolo la kisaka o la nzambe abandon na suki au moins c'est l'élection nduki alma et le serani abandon il a kisi ke yo le kinongo gagner nde angwana ce de Nasuki. Nasuki a Seigneur soit relève. Si vous avez fait ça, vous vendez na yo au Tchèboy. Oh, bacha bébé, ba patron, c'est que yo patron. C'est que tu es là. C'est que tu es là. Yo moko on a makoki aussi ça va problème là. Comme moko lo mo ko na suka. Au Tchabo. Ndebiso. Comment la biso na suka. C'est qu'un problème est neboye la tsaka biso. To lembi ka problème o biso to kokate. Le quand papa na mutombe ngate to yo secours. Mon avantage na so secours côté to kena. Secours côté to ki ma secours côté kuna ba gagner ate. Ngaite Bible mtelobi pour ma mère so to lobaka. Tozwaka na Bible à vérifier. Na bosa ni comme version on fait tout na maman bosa na benga. Bosa na benga là tout. Donc non papa tu sors? OK, d'accord alors. Ouais. Désolé, hein, ma camarade de papa Baya qui me dit moi, il y a un effet qui n'a tout dans papa, ok? Je suis désolée. Donc, dès qu'on a le R au Fukami, au Fukama, ça veut dire, oui, c'est une zambé. On a commis la souka. Si on a ici, ouais, t'as la rata mon kondi. Président de la République a Vandi. Ceux qui va venir sur la PC Mbote. T'as la mouvement soit ya pied Mbota Tcheboy. Oui, mais considération président Zana Moutouana. Parce que président Mitala qui président a battu sur la pied Mbote Batombo Bilon qui baye ta bomba mi boy. Donc à la qui singa penza que ngande béton plafond. Depuis ça t'aura siko bongo devant ba tout tche mouno ko tche ba ma peka to vimbisi. Mais c'est comme il bosso na yé. Tout genou fléchira au nom de Jésus. Ça te remet les bossons là le moyen qui carry mon compte la baronne m'a déposé. Maman YouTube na simbi silino ango. Oh señorita, ezongi Angola, ezongi Portugal. Oh madame Maman château, na simbi si on en fait, simba na château. To si ça non, on a pas to zongeli siko yo ba grade ba niveau ba mais devant y comme tout genou fléchira donc na biso ba star soit disant ba vedette ceux qui peut toi ba nani na ebité pour na ba soutenir mi benga nani devant y siko to l'accès que non na ki kari mo konzi na nyonso oyo de celle où tu na fuka me ba genou noir to fuka mi to ta minute na ba makolo na biso ba genou comme non po ba tele ba genou noir mais soko talika genou no moko binzambe Kanisa pour na fuka mela na mutu te. Alors ba genou ndenge comme on a fuka ma il faut résultat. Ya. Il faut résultat. Il faut résultat. Pour respecter un journaliste avec bossa vanda na château. Ma vanda na château. Et après Nzambe. Nzambe ça a toujours au moins l'avantage Nzambe, ça a toujours différence na ba oyaye. Donc on a 10. Biso soto ko za na bandako. Mais ça a différence. Il faut à moi. Moi, il y a un peu. Ah bon, appartement, bon, il pavillon. Parce que tu as un pavillon, tu me dis, un pavillon et l'autre. Ah bon, qui a un château côté journaliste, c'est un vandate. Le château, on va foutre la thé. Ah bon, qui a eu
bateau. Yamana tozarata toke totingamara parce que Mambanzambo nous voyons de fruits. Nous voyons de preuves que Nzambazo sala. Ce qu'on sait que neni. Toi c'est ka poto ke wapi. So quand on a Nzambo on que on ça kama kambu oyo na entourage nous même ba camarades non ba salate. Pour ero sambe la net ngana ça Nzambe ça la différence. Nani nini ba toye ba ke nga. Na pour ça que indi mutu na minute obenga mama bengi papa bengi ngana minute so indi même na bengi mama biso na mutu obenga ta pa kocha ba genou na se na mutu obenga te mais mama nga aza mwana chombe famille chombe batondi wana na Belgique donc famille maman nga na Belgique donc na habité to cause de Belgique to kaboli en fois 4 parti encore ba chombe famille maman nga. Mais aucun jour, ce qui a un problème, ils disent maman, benga maman Isabelle, Isabelle, Isabelle Tchombe. Maman Kouloutou nanga, maman ministre. Aucun jour, c'est maman benga maman Isabelle. Même dès qu'il y a un problème, maman benga maman Isabelle, on peut yaya. Tiens ma bolon on a si. Isabelle on peut so solution car alléluia mbongo. Mais solution tozo luka, eza ya mbongo te. Pour Nzambe soko la ki seke naza na mutu te Nzambe atalaka intérêt na ye Nzambe atalaka pe ya ye mais biso toyebi kaka kosenga Nzambe pesa Nzambe salela sans kotala ke mutu yango tozosenga ye azoganye nini mama po ata na bolingo yaya jour wana na niki mbali na makolo oyebi na siso nike makolo na sali massage moko alobi ava telema na diva toki olala obi kocha mosi na ndako ezalaka bien. Oh, fimo wa paradjuma. Est-ce qu'on va un massage? Oh, bonika na nika makolo na citron kitoko. Ah? Yimo ba nika makolo na citron. Pour yeso azana esengo. Yeso azana esengo kaka komba mère ebimi mère. C'est ce que ayepe na ba kimpu la baronne. Wa lo yenge, mais so yo ki mère, c'est qui nya. C'est ma mère. Héros, pas qu'à Juma. Oh, il y a le cas français et quand on a talent. Tu vois, moi je vais manger des pizzas avec moi un taxi. J'ai un problème, il faut que j'achète un iPhone. Et puis ma beauté, pas qu'à Juma. Ya. Si il y a français, non. Ou chez les parents. Non, la qualité non nyoso. Ya un héros, maman bisson. Ça bengi. Alors, Karine, boni, papa Feli. Amona. Azane na kimia. C'est quand tu légaliser ma kambuba. Moni maman biso. Ngana ba chambre vida. Maman mata kitoko. O bando langa mate ya ma Charlotte na YouTube na kati ya château. Omoni ko sala nzambe za fidèle. Atali ke Charlotte o musali na nga koli. Ok ku fa bete sangela na château. Si ko pa la na château, il faut na céder petit. Omoni tant ça bénédiction na ngati. Tant que je na sala réception Nzambe te Nzamba ba yo ola na château te mais atali sko ke musali na Charlotte ajo akomi na moi faut honorer ala taper super ce qu'on a super on écoute ndeni Nzamba tali bon peut-être aura chance à cédenga il y a c'est important que uta na libumu mutu asambelaka. Parce que ma porte me se refungwama, yo moko yebite yo zo toke koto, nzoka koto e fungwami na prière na yote. Oh, na prière na yote. Yo zo toke na idée, na benga na bata mabanga, batine na mbongo na futa ndako, nzoka kote na porte château e se fungwami sana yebe fungwami nene. Tinga na to kuta ni to lingani na yebe na mambo château te. Et puis Nathalie ka kotala ka garçon na bilia oh, to bala na bisote. Dans tout ça, on a besoin de théâtre, na biso. Nous, on a un théâtre, on a ce qu'on dit, Nathalie, bon, Charlotte au passé. Donc, nous avons mis ce qu'on a pensé à ce qui s'est moussé. Si vous avez écouté un peu, ma bonne, on a c'est. Ya bon, les cas. Pendant que je rappelle, il y a un peu de temps, côté de sous un peu pessimiste, il y a pour azong 5 ans, il y a 5 ans, il y a 5 ans, il y a sous. Heureusement, il y a un peu ase kisa tu akuti ngape wana se na uti YouTube na tumbi na zongi wana a genou se na ke kuna na ningi si Zaire na zongi a genou habite
ata pona ba genou na ye bon to c'est des petits ya voir les comptes ka boye et quand tu ga boye nga ba prier na changa na libala te c'est non sambela ya nga sambela katina page na nga nza me battre la page Facebook na nga on katina prier mo li mo base et nga na mutu siko nga nazo sambela ba YouTube na nga na mo sambela ba nzembo na nga kuna nata koto yo mama chateau. Oh non, il faut que tu viennes à la maison. Pourquoi va oublier ça en français? On ya ana lingala te. On peut ana ya mbal na vanzobi non. Batanga sona na yo même sur na Belgique, je te trouve aux respect sur na biso li crampon ande na bonga sembe na bika ya i etika libongo. Ngala ça recours na mbetu. Recours wana komo bine tu papa ponyo lube na ngabongo ngala lingi na ngabongo ti. Mais c'est quand on a un peu tout est carabo, ça dit que maman quand tu cambi ça tane. Na discutera ta. Ngana discutera na ngana mbe tout ce qui te lali papa na lingi na ngabongo te. Ngana sepela ki na ngai tete ngana lingi te. Wana sikoyo. Diana niki papa makolo. Diana sali massage. Assez allié à tondi nazo yele ba jus na mbetu ya koyela nazo soka ye ba chips ayoka te ora e mo pour eso ppt et bimate que ayo kelinga wana seka que je vais voir et quand si je vais voir te oui en wana ici on discute en état qu'est-ce que Karine ça m'a dit et voici ma tête c'est que à tes amis benga wana. Première position, na sali nanu. Après, batunya so bakei, bapaya bakei, to kangi banda kwe, to sukolia, to seso sukola te katula la ngabite, papa ngoso nyoko la ngai, malalingi na ngabo. Moi j'ai dit, ah bon? Ok, je vais voir. Ici. Ici. Ce qu'on a, ya penza château na français. Français, bah ouais, je non. Depuis tout ce temps que je suis avec toi, j'ai fait un changement. Quand je te dis quelque chose, tu dis, oh, je veux, et puis tu respectes. Pas ma moussa, le bon, on a peine à yo, kate, mais on a peine bikak. Non, so papa bon hôtel, tu diras, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème, on a moussou, mais yo qui n'a pas pété. Mais la commission en caga, na yo qui. Nous avons qui non. Pour y a bête, on va bleu, mon so, bien bête, c'est ça. Et chauffe comme un français, moi, bête, moi, sur mon téléphone, mon son, ben, si papa, tu dis quoi? Moi, il paye sur oh, maman. Est-ce que non, le banon habité, oh, le banon habité, mais mambo lobby. Oh, bon, et les cas, il y a un bébé bisou, tu bouka big. Donc, ça, juste pour le bac, bisou, tu as ta voile pour la respect, kaka. Pour belle famille, bon, mon bébé, ça va bien, Karine. Si tu as fait les bisous, tu as fait ça, va avancer, bokabwana. Et a fait les moments vendre des épisodes qui étaient, on a moi aussi, non, les abonnés, photo balai, photo ça la lettre, babi, et tu as mon bénéfice, vous allez bon, est-ce que si on a le bobalo, il a fait le YouTube, il y a moi, c'est un salaire, il y a, alors, ce balobi, abi, n'a mérité le balaté. On a eu Karine Botala na YouTube, moussous. Mais quand belle famille, on a belle baline de bon matin. L'eau va comment bâtir une belle famille, belle fille. Non, la soupe qui est ma bonne, on a sem takanga, belle soeur, on a besoin de l'accès. Bon, là, ça pour Eric. C'est ma belle soeur. C'est qu'à ceux qui n'ont pas baby, papa, bengi. Alors, il y a quand ma mère souki. Dans le salon, tout ça se passe ici à la maison, vous voyez? C'est ma belle famille. Ce bébé, allô Carrie, tu as un bandibwa, bilok Afrique, tu es l'oni, on a comment raisonner. Ya. Namnando Kendembangu, Bruxelles, non, le président Hans Louzo, on a pas un tam-tam dans la voiture. Tout anti Lili, tu as le câble, n'a qu'un raïsou sauté. Pour na koloba que nzamba zaka fidèle na ba oyo yaye. Non yaye. Ta déceva ba moté. Soki yo osambe la soki yo nzimeli nzambe.
À travers yo, nous avons que bénir moi na yo. À travers yo, nous avons que bénir mon bali na yo. À travers yo, nous avons que bénir moi si na yo. À travers yo. Pour moi, les bénédictions, c'est non le bâtiment sont la mérité en côté. Parce que depuis qu'on a apporté dans l'église na qui ndaraté oh non le qui na église mo bon ensemble là non en Afrique oui. En Afrique nan dans ensemble là na nini na combat spirituel. Mais heureusement que YouTube et comment to là na prière na comme na nini na ba YouTube na CFMC na CVV partout là rien sur ba maté ya ezoleka donc attendre que église te et permettre nga que nazorata 1 heure du temps ya ozala na présence ya nzambe omoni donc et là qui c'est que oza na intérêt parce que un tobo travail no tinda moi dans la classe pour intérêt na monsieur Arani moi na ngaza mayele moi na nga lobby azope musala place bien parce que ba paré belé lo balela ka yo classe en ligne donc pour na koloba ke tu bien intérêt à classe siko eloko eleki na classe eza prière parce que biso to buka ba bic lelo to vanda na ba château oh bat bana ba diplôme na ba licence a foutela na mo appartement mo bope mulunge na kati so koti kamba mo solo mi pante zo beto ka na zolo so cheka miziki mkie voisin beteli obwe o insiste mbila ye awa ah voisin zate bon moi ndé na saki clip ya Rafat na kati ya lupango non vous si ce monde a le pan c'est non qui kanda makasi non ko sa mariage na le pan on a pelouse wana koko bunga mon papa na landara papa bambango so aza na pelouse abata mika na saba nzeta na no monete na zongi pe na ndako na tomboki na benge na téléphone obimi oyebi singa nzoka zani wana batami sans français aya tobuka mais comme on a Jésus Bible le dit or et l'argent appartient à lui. C'est quoi? Nathan tenez ba français ba tenez ba anglais ba té. Debi Jésus or na argent zeye. C'est quoi? Yebi sanga. Nani reposer une question to le ka vers parce qu'on a le Saint-Esprit. Non monta ke o ba plan o to ezala mukilianga o ba petit na nga allez bo régner. Bo régner ya. To ya monia na ba chaque fois. C'est parce que botala ngona ba caméra botu na ba mana na ba yakia na ba ma producteur na kati ya ndako na vanda ba bakota 300 personnes 300 yakoba ksate kolongola te to ba mamba nzambe 300 personnes na kati ya ndako sans ko compter libanda est-ce que tu en France tu banda kwa France ya siko est-ce que ngana abuna pe amutu na vanda mutaya yebisanga pe na yoki te ngana ka mutama bolongo na site. Parce que elle a adoré Nzambe, qu'on a opéré un miracle. Ce qui n'a pas dit qu'on postait la vidéo, les gens nous fait assisté direct, nous posté les vidéos, mon bon, on a su plein d'anda quoi. Avant de bando vanda, papa ando c'est ça ba soirée nanda quoi. Pour papa ouais shit. Bien ba moi kenda mo weekend ka vandi inda. Bon on en est plein ezalaka awa. Pourtant, vous on a 300 personnes dans tout ça, comme on dirait, avec des preuves. Non, vous voyez que la bine est straight. Donc, pendant que Dieu honore celui qui l'honore. Biso to honora nzambe na makambu na biso nyonso to cha na nzambe na première position. Na deuxième biso moto yo wana sko to zongi la baronne maman YouTube, maman château, ba señorita. Banini wana siko ya na deuxième position mais la première position to tchena nzambe liboso et ceux to tchena nzambe liboso comment ça la té nzambe ana intérêt ça la po yebi que c'est kana sali lokumu ezonge pananga donc aza obligé yo so nzambe sali okyola no na mabor so ki mabor so ibor izanga kombo so nzambe sali ba monyo kune pa jonga na restaurant zolia malangwa nzamba sali ba monyo pa mama malubo mboka yo so nzamba sali ya yo esili na na ba hotel ya biso so nzamba sali genou na se maboko likolo miso kokanga makanisi pa nzambe ibonga saka tant nzamba ki na bulbo mona ki na fanda bongo mais amonike na yebe château ango non continuer na adoration nzamba ta tellement de fois l'alliance. Et puis, dans l'alliance, on a une adoration dans mon vie. Il faut mettre double si. Et puis,
double baye. Oh, adoration quand on remonte là bon petit on a célébré. Bon, pendant mes excès d'adoration, ils ont changé un peu ma idée. Mon adoration ça là on dirait hein. Ning ça peu mon tout. Ako monta yo senga ki eloko boyo habité. Petit on va faire l'accès na nzambe. Biso soto kenda na nzambe bongo. Erazo ça la to multiplier adoration na louange pas à côté ya siejaka. Alors qui m'a biso neni ya vanda wana. Na adoration na louange. Ndeko tesko biso to za. Donc erazo ozo ya ko adorer o kutaza de wana. Donc lo kwa ya vanda wana ndeka wana ozo adorer ka wana doléance ya. Oh yo ka tendeni. Il faut yoka. Ponza maza changer. Muta bossa ni ya biso to bossa na place to uti te. To uti na Kinshasa na 17e rue to ndola la na C na 17e rue na ba veiller na ba retraite to zolela na ba jeûne et prière na ba quarantaine na ba chaîne de prière de 9h à 12h et si il peut tellement ba problème eleki au doublé sous de 12h à 15h au koki kozonga nda kote 15h et koki au vandika na 17e au meli ba ji au lieu ba gâteau 19h so kini ne bandi au koti lisusu ka wano tandili puta au lali minuit lisusu siffle bandi veillez bandi à la veillée d'armes yo wana na miso pondu akaka nzambe sunga nzambe sala wana na elanga kinye avant to ya ba poto to quand on dit elanga nde suki si malili nzoka hiver ezela biso oh Jésus na malili ya kinye wana siko wakaka malili oso lati na tricot na drap wasa na bela commission nzambe na ko dinga ngade ya na moya kinta malili ya Kinshasa na vanda na banda ko futela pona lia ifuna ki na tamboli na moi na ba émission na Congo mikili nde na lie alelelo ekoma na bima te na lie na yesu na temps raisonner te ko lukambongo wa futa ndako siko na bosana ya na ko bosana ta au contraire Lorsque nous avons charge, on a écolier, on fout un dac, charge à boy. Oh, c'est qu'il faut multiplier l'adoration. Pour nous, que prière, Maranzamba Yoki. C'est qu'il faut multiplier. Pour le coup, là, poser si la rabiso batute. Pour son an, on a l'issoussou, à ça la l'issoussou. Ok? C'est pour cela qu'on adore les seigneurs. Tossi, il sera moi à côté le matin, Tossi sera toujours dans ma Bible et lobby R. Moïse a fouka. Maboko bana Israël bazo gagner soki alembe kitisi maboko bakomi opola ça veut dire que tomola maboko et akolakisa nzambe na suki nzambe abandon nzambe yozwa relève nzambe parce que on a no suki te on a makasi osa mambu non nzambe pa otalo nzambe ya kaka so to bengi yango boki frère na biso yemba nzambe baluka kaye ale pour ça que luki nzambe te c'est que yo ça va yo mamio c'est pas no yeke bien neti biso ba cas grave boy bat ba koma olukaliwa na biso to kufa lelo lobi musika ya neli to lala to ka obligé oluka to ka obligé oluka ye po biso to ba ka grave mukilinyo se lo bara mabe mukilinyo se la kisa musapi siko so to kimi pa na ete siko ye pa vanda na adoration na louange ali biso to kiwa to na eka wana mboza na tuna mama na versi wana po ezate na lobi makambu ce qui n'a le côté on va piter ngate za Bible ate bozé ça va faire ce verset et puis on va continuer l'adoration on est qui juste pour elle savoir pourquoi j'adore les seigneurs pourquoi na louer nzambe c'est nazo louer na obina yo tala e kali na esenwa nini ya na za esenwa ba miracle na bikende nazo bina boy Jéricho ezokoya mira Jéricho. Yosko na évité Jéricho les anines. Jéricho les anines. Divorce. Ben il y a lettre divorce. Jéricho les anines. Maintenant on a musala. Jéricho na été les les anines. Ah prends ma visa. Jéricho les anines yaya. Célibat. Jéricho les anines. Stérilité. Jéricho les anines. Il faut pas opérer yo. On a cancer. Jéricho les anines. On va na bazo yo kate. Jéricho les anines, oh mon va vendre na côté. Jéricho les anines, oh ya. Bino mo boye, ah maman yemba tazo été.
maman il y a ma tasse en ligne. Naïbi Jéricho dans hôtel. Donc à Nabinaka, c'est parce que je vois que nous avons beaucoup. Non, t'as la lobby qui a problème à voyage, nous avons beaucoup de limitations. Les noms on a poto, nous avons qui de Schengen, t'as la miracle nzame. Na qui na Schengen ko luka visa. Na zone on a visa poto te mena na poto. Impossible. On peut expliquer batundeni. Impossible na ko expliquer. Pas mon la différence en Zambie. Na ye poto nzela ndam mene ya ondeni. Kinshasa Rissi. Na Rissi na zi hotel bino so bomona ki na sa la vidéo. Non liya na ba Burger King, so ki Burger King. Oh nga ko liango. Oh nga ba vidéo na Rissi kune sharp kakabu. Malilia na Rissi. Quand on voit ici Allemagne, les lots, nous voyons des fruits. Pas mon la différence. Et bien les boyas banzela ndam bon mon a que talika mutu na poso. Obi oh. Ah pas problème. Mais biso to nzela ndam bozong ça va vidéo na rien na Rissi. Bozong ça bo mon a lita meye. Parce que na qui en penza ba ça la différence. Nando ça ba direct in hôtel no vanda. Na bandeti côté ya. Bozonga, na 2018 te. Bon ben en 2018 na 10e mois parce que na écrit ici na fin 9e mois. Bota la 10e mois ba série na sa vidéo ya Papi Mboma. Bota la. Na kini kuna demona ka ba très moko nzulu parce que mbali boso na ye wana ngana rai vidéo. Mais les lots sont boya banzela ndamu. Ou mon ata vidéo comme il y a passe, otali poso zo ye banate ya yote ya yete otali ka santo lobi oh Seigneur. Aza kuna posa le bate kana ba problème ko tala otali na vidéo oh Jésus soutient sa foi. Au Seigneur nzamba soutenir foi. Pour mon nzamba ça la différence na boya ye. To koko ya nzela moko be ya yo ezaka moi. Poza ya ye. Boko la te lamba moko. Yaya kozalaka na mafuta marobe parce que tu as la chose de Dieu dans ta vie. La chose de Dieu dans notre vie, ça fait la différence. Mais tu dis que tu as la chose. Toya poto sang et la maçon et loko. Yaya. Les lots, nana des garde-robes. Nagi na garde-robe na moko na Belgique. Na ye père à sécurité. C'est abimi. Comment on va emballage? Dans l'emballage, c'est dans le fond, la noba poubelle, ça bimi. Alingi au monde basket ité, li kolonanga. Alingi au monde lo alito ité. Alingi au monde soutien té na bi papa, mais soutien on comme on combien. Alingi ko ba na papa quel problème? So quand yo monika zo chasser mon maquette boki na mbed. Et yo funguli o sopi o kokuta ata nini na été, ata lam. Yamande fune zate nyonso kuna ngana ngai non la ravi oh papa yango yo kanga na sango na kala bilamba te oni ngam garde-robe nga plebwe ai ngo mona joking itebi ke nga linga ba trailing alingo mona te so ka mon so abini so abengo kapel vidéo c'est quand là tu mets ça couleur on a oponini o ko comme yo la ka kinga okima mbumu so ko mi kuna ndeni. On a c'est pas une oh ça na boca liga rose par rapport à la merde rose attends c'est pas la vert rouge non rose et ça n'a pas fait mot doux. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandinyon so ya Elengiakomba Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, il y a boss de boss, il y a danger. Donc, on va s'en parler la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc on va s'entendre la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.